eza na rôle na yango. Alors nayebi te bandeko bazotala biso to mama Natasha soki okoyi kopesa biso ko nuance ya ko expliquer biso ke musapio aleki mususu na motuya mususu ana azana motuya te. Donc ozomona ke eza difficile. Bible zoba ke tozo composer nzoto moko. Nakotanga na tokoyi kotanga na 1 Corinthiens na 1 Corinthiens chapitre 12. Bible zoba ke et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Tous en zoto. Donc les 5 ministères eza ko composé musala o esengeli sala mapo bana na Nzambe baye banzambe ils ont fonctionné pour la perfection, s'il faut le dire comme ça en français, pour la perfection des saints. Donc na 4 à 5 ministères ou l'équipe ministère mususu ezate, mais il y a la complémentarité. Tous les ministères ezo simbana pour na ko travailler na perfection. Je ne sais pas comment expliquer perfection des saints na lingala, mais c'est ça ndenge Bible eza ko lakisa biso. OK, donc papa lobi na biso ete toza donc ba ministère wana yo eza ko se compléter ezate ke évangéliste azana se ezate ke docteur nde aza likolo po to ki docteur ezate ke prophète po alobaka ou bien monaka makambo ekoya nde aza likolo. Merci beaucoup papa. Tolingi toyeba lisusu na ba don spirituel o Nzambe ata na Bible apesi ba misusu don ya guérison, apesi ba misusu don ya parole, apesi ba misusu don ya parler en langue. Doni ni particulier oyo Nzambe atina kati ya mosali na Nzambe Gaspard Bwanda. Bon, badon Nzambe aza capable opesa mutu badon ebele. Et senge toyeba que c'est Dieu qui octroie les dons. Nzambe nda pesa ka badon selon utilité ya musala na ye. Alors ceux qui Nzambe amoni ke na ministère na ngai il faut batu bazala guéri. Il faut qu'on conseille Batambola Malam. Il va me donner les dons de sagesse, de connaissance, paroles de connaissance, dons de guérison. Et particulièrement dans Etalinga, dans le ministère Nanga, j'ai vu les gens être délivrés. Toujours dons il y a délivrance, dons il y a guérison, dons il y a paroles de connaissance, dons il y a sagesse. Voilà, ce sont les dons. Et s'il faut que l'on prophétie, parce que le lot va te belé, il y a confusion en ce qui concerne la prophétie. Mais dans le y a don prophétique, tout un don il y a parole de connaissance, tout un don il y a sagesse. Voilà, ce sont les dons où ils ont travaillé na même trajectoire que les dons et la prophétie. Donc muto cause a na don ya prophétie mais soit na don ya parole de sagesse, na don ya parole de connaissance a koki ko révéler au pe makambo italisami. Ok, merci beaucoup papa. Na simbi alboso loba ki don ya délivrance hein. Na kati ya etonga ya mission évangélique Jésus revient bientôt. Et si est arrivé là yo o Nzamba sala ongolu o délivrer batu c'est salement. Bon, à ce qui concerne la délivrance, tout ça n'a pas témoignage. Je pense ce qui tend et qu'on permettre topi sabino ba séquence ya ba délivrance bomo na ndeni ni Nzambe a opéré ba délivrance na kati ya bomo ya batu. C'est Dieu qui délivre à travers sa parole. Même ça fait partie, la délivrance, ça fait partie na kati ya mission évangélique. Kolo lobi aller guérir les malades, délivrer beau kangola, ça fait partie na mission ya évangélisation. OK, merci beaucoup papa. Papa Léo tozomona moi constant surtout ming na télé au mona soki na église wana délivrance et salemi ba kola kisango batu ndeti ko s'inventer et comme la payo ndengo lobi ke ba délivrance c'est salema ba image ezali comme la op au sala lokola bango.
Bon, ils ont un cadre de marketing à ministère, hein? Je ne trouve pas qu'ils ont mabé. Ceux qui ils ont un cadre de marketing à ministère, ils ont un cadre ya kolakisa bato ke bota la misala Nzambe azosala na kati ya bomo ya bato. Donc je ne pense pas qu'ils ont mabé. Et d'ailleurs to zape na esengo ya olekisa ba témoignage pe ya bakamu susu ya ba délivrance parce qu'il y a des gens ba baza possédés, il y a des gens qui sont possédés et ils ont un bateau baza si jeti na milieu où mabe baza a besoin de délivrance. Alors ceux qui a mon que non quelque part il y a un travail à délivrance à kokende à jouer délivrance na ye sans problème. Ok, merci beaucoup papa. Siko autant ba délivrance en ezo salima na kati etonga mission évangélique. Et ça la ndenge nini. Et comme ça ndenge nini. Lolendo to garder toujours humilité na wana. Bon, lolendo yaka tango Mosai na Nzambe akomi kokanisa kiyinda zo kangola. Mais soki Mosai na Nzambe amitika kanzambe ya tambwisa ye akozongisa lokumu epa na Nzambe. Nga particulièrement lorsqu'un miracle se produit na fukamaka nazopesa Nzambe lokumu nazopesa Seigneur lokumu oyo ezwami na nzela bikamwa oyo eza ya yo eza yanga pasteur te. Donc Mosai na Nzambe o aza Mosai na Nzambe, tout ce qui se passe na ministère na ye il faut rendre gloire et pas à maître de l'église parce que pasteur est un maître de l'église. Pasteur n'est qu'un serviteur hein, comme tous les autres serviteurs mais azungolu il y a cause la berger à basali musus. Alors lorsqu'il y a un miracle s'opère, une délivrance cas délivrance, il faut pasteur à la humilité, il y a qu'on rendre gloire et pas dans Zambé. Il y a quoi ça que non ce qui s'est passé et ça Zambé muto sali. Mais si le pasteur a commis komi beta tolo boya nga passé songolo pakale pa nanga iratakate boya bokomona iratakate là c'est très dangereux. Bon. Merci beaucoup Balandi Maman Lorraine Bala TV, vraiment to senga na bino toujours beau s'abonner, beau commenter, beau aimer, beau partager, vraiment aux alamala mingi Mosali Nzamba lobby que soki e komi ya orgueil c'est que ozoye bate ke Nzambe nde muta okangola yo mutozo kangola te. Donc le kumu il faut zonga toujours et pas Nzambe na biso. Merci beaucoup papa to komi na biso na suka soki okoyo ko pesa moi conseil na bandeko oyo jusque là bazo continuer ko kanisa ke bangonde bazo kangola or eza Nzambe. Voilà na lingi na pesa conseil na bandeko na biso basali na Nzambe oza pasteur na bike oza na onction makasi oza na badon makasi nyonso eza ya makasi mais to sala effort biso basali na Nzambe ya tango ya lelo to mikitsa oyebi mama Natasha Jésus na sepelami na Jésus azaki na humilité moko ya makasi oyebi po Judas akende kopesa ye baiser c'est parce que Jésus a se confondre na bayekoli na ye. Donc parmi ses disciples il est difficile que c'était lui le maître. Voilà pourquoi Judas a kendaki koyamba Jésus po baye. Donc basai na Nzambe et na loba toujours na basai na Nzambe que gloire oya sa mokili eza passagère to luka beaucoup plus la gloire éternelle. Et soki tozoluka la gloire éternelle tokoyeba komikitisa tokopesa bobele lokumu epa na nkolo Yesu Masia ye oazali kolo Eglise na ye. Merci beaucoup papa soki okoza na mot de la fin pour na émission na biso ya lelo bien sûr. Merci beaucoup na ko encourager bandeko nyonso bolanda tranche oyo eza tranche moko très importante owapi bazo ko lekisela biso basai na Nzambe pe ba ministère pour que bo découvrir petit à petit qui est un serviteur et c'est quoi le ministère. Toza ko encourager binobo s'abonner et n'habite surtout ko pesa numéro na biso. Voilà tozo profiter merci beaucoup pour na bandeko ba sepeli na intervention na biso pe bandeko ba yimba mo na biso na bato balingi baleka na mission évangélique Jésus-Christ revient bientôt numéro na biso WhatsApp pe direct oko yamba pasteur Izali 081 26 23 068. Ce qui au bengi to komeli biso na WhatsApp okozwa biso directement
s'il faut kobondela to kobondela, s'il faut kopesa ba orientation ba directive to kopesa ba directive et loboko na Nzambe et ko ba kotalisa malabo mo inabino. Merci beaucoup papa, vraiment soko kopesa mbote atana quelques personnes au balandi. Merci beaucoup na libako bozo pesa biso ya kokota en contact na public na bino et na pesi premièrement mbote na molongani na ngai et madame Annie Bwanda Wazali molongani o wapi aza ko accompagner na lotomo, sans oublier basali nyonso ba pasteur nyonso ba évangéliste nyonso ba prophète nyonso ya communauté mission évangélique. Jésus-Christ revient bientôt, sans oublier Thomas Israël Ifambe Botenda ou Azali papa Nabiso ya Molimo. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa, vraiment tozali qui vraiment édifié makasi to lobi kaka que non nyonso tout to kosala ezaloza pasteur ezaloza soki nani nyonso il faut kozongisa lokumu epa la Nzambe parce que nyonso o tozana ngoto nyonso tozui makasi santé tout ba guérison nyonso zo sala eza Nzambe nde muta permettre yango pona osukisa na seli so appel na bandeko nyonso tout basali na Nzambe o ba kolinga ko participer na émission oyo émission ezawana na profiter ko pesa mbote nanga na ba femme sage nyonso na pesi mbote nanga na Nora Makuma na pesi mbote nanga na le valable évangéliste Cédric Makela na pesi mbote nanga na ba femme sage nyonso na pesi mbote na Fortina Mbomba le Bolondo na pesi mbote na Gina Mojinga. Bye bye. Bye. Merci, soyez bénis.